Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Et du Saint-Esprit, chère famille, amis, connaissances, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour dire adieu, rendre un dernier hommage à notre bien-aimé Diwa Kizodila Wawezoka Jean-Simon, qui était notre frère et qui était aussi le vôtre. Papa Diwa Kizodila Wawezoka Jean-Simon, né le 26/5 mois 1958, fils de Messieurs Wawezoka Maingidi Antoine et de Madame Fingwa Kiadambo Thérèse, tous de nationalité congolaise. Il était le 3e né sur 11 enfants, dont 4 garçons et 7 filles. Papa Diwa Kizodila Wawezoka Jean-Simon a fait ses études à Kinshasa et poursuivra ses études universitaires en droit à l'université de Benson à Paris. Notre frère a rendu l'âme le 1er août 2026 à Kinshasa. Suite à une longue période de maladie, à ce qui concerne la personnalité de notre papa Diwa, nous savons tous qu'il était une personne remplie de joie et de paix. Tout en étant accueillant, cela était une bénédiction pour tous. Il y a un passage biblique qui dit, 1 Corinthiens 13:4, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Papa Diwa Kizodila Wawezoka, nous te disons au revoir. De là où tu resteras une étoile qui brillera pour toujours. On t'aime, Papa Diwa, tu nous manqueras à jamais. Au nom de la famille Maingidi, nous tenons à vous remercier pour votre présence et à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début et à tous ceux qui ont fait le déplacement en ce jour. Que ton âme repose en paix, notre cher papa, frère, grand-père, oncle et ami. Merci encore. J'ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous allons devoir suivre les mots des enfants qui sera dit par Monsieur Obed. est difficile de parler sans trembler. Notre papa Diwa Kizodila Wawezoka Jean-Simon, autrement appelé Sims ou Zakalo pour les intimes, nous a quittés et avec lui une partie de notre famille est partie. Sims était l'oncle qu'on aimait voir. C'est lui qui avait toujours une blague, une parole ou une histoire à raconter. Avec lui, tout avait un goût différent et il savait rendre un moment simple, agréable. Il était différent, mais on l'aimait tel qu'il est. C'est lui, ce qui restera de lui, sa générosité, son rire, son cœur.
Il aimait sa famille, il aimait la vie. Même dans le moment difficile, il gardait toujours la tête haute. Il nous a montré ce que c'est être digne et courageux. Aujourd'hui, ce n'est qu'un au revoir et on ne t'oubliera jamais. Tu resteras gravé dans nos souvenirs et dans nos cœurs. Et nous te remercions, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour ta vie. Repose en paix à côté de ton grand-père et ta grand-mère et ton petit frère, oncle Papi Simon, on t'aime. Merci beaucoup. Et comme nous l'avions annoncé, nous avons ici la présence du représentant personnel de son Excellence Judith Souminois, chef du gouvernement, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous demandons à la fanfare de bien vouloir s'apprêter et nous invitons ici son Excellence Laurent Kinzi pour le dépôt de gerbes et de fleurs. Voilà pourquoi témoignage misala malamu oyo asalaki na se ata Papa Simon azalaki na bato ya malamu lolenge tolandi na badiscours awa camarade ya baleki yaya ya bana moninga ya bato banso talaka ntina wana esili komonana bolingo oyo azalaki na yango na biso yango banso tosangani awa mokonzi ya bule esa divinité Papa Simon yama episo commune de Kassabou na Komede. De son Excellence Laurent Kinzi, le Dilkaba de Madame Judith Souminois.
soki votre équipe, cabinet de Télémimba Moko Baïkozali représenté awa. Et disposition pour le collège de Zoma. En même temps, il sera votre ennemi. On a sur le Misarabatouté, ailleurs il faut s'en sabatouté. Parce qu'il est dit qu'il y a la lame, donc on a tiré l'unalité. Oyo a tiré la besoin. Oyo tango non, ça va nous le groupe dans la papa Simo. Ah, ça va tout le monde et puis ça va bando. La Kati, Yannickoma. Dans l'autre temps, Maxima et famille, collège d'exercice national de Bondama. Donc, cabinet qui était reposé à bouler. Bon, le Kanasima. Ce qui votre centre l'équipe, cabinet de Télémimba Moko Baïkozali représenté awa. Et disposition pour le collège de Zoma. En même temps, on occupe par décès, on occupe un pied. Excellence Montana également. Au Colanga Nassima. Soki tokomi na niveau ya baparoise ntango tokobende likolo babayebaki bozali konserve na paroise ala botelemi mbala moko mpona kobenda mbonga nzela ezala mona mingi te wana baye bazali komona tina ntango oyo banse bakeli kotembelela babasimo rovuzoka epai wapi ye azali komona biso. Kinshasa, pour que biso bala Kinshasa, tous ont fait occasion, il y a qu'on rendre un hommage mérité, pour que attendez les 5 ans, pour ceux qui ça, et pas wapi, Djoko Waye, et nous comptons à Mabele. Tango iso songa komela Kinshasa nsai ezalaka na mitema bato na bato bakotendaka na nsai pamba te bana Kinshasa bakobenefisiaka mpe komerite présence ya liboteli. Le secrétaire, c'est quel est Tata Mokonzi Aboulé. Tomoni na Malombo, représentant d'Ampasta Maurice. Conseiller la carte cabinet Tata Mokonzi Aboulé. Maxima Tomoni, le directeur général. Le service SPC, Yawana Nakatia Molongo, Tomoni également, référent Pedro, Tomoni Maître, Tomoni le directeur général de la radio-télévision Kimagiste, le DG Christian, Wafin Pakonto, un membre du collège Bambouta, Tolobaki, Batobaz à la Moké, Batobaz à la Mokousse, prête, Totonda et Belete, représentation, il y a 2-3 personnes. Après collège, collègue ici, Omoki Fardese Pense, juste 2-3 personnes pour la Sunga. Ndongeza la Mokousse, s'il vous plaît. Quand vous t'entendez en cité, vous avez mis 4 amis de l'équipe. Wana tomoni bambuta ya collège. Nakati ya Omoki, pas de cette pensée. Soyez bien que l'Igomba est sur la Kotombola. Aumônier en chef nyonso ya église Kimangise na rang ya ba membre ya cabinet ya Tata Mokonzi Aboulé. Ike na rang ya ba
y a collège, il y a Tata Mokondiaboule, référent Gweshi, membre du collège. Bango Pelokola, na Fololo Naye, un collègue à conseiller le quartier collège. Référent Gweshi. Kolobito Zala Mokouse pour la reprise à Tango, Nabato Batali et Bele pour la Koleka. Entité d'être personne seulement écoutée. Wana Omoki FARDC PPNC Bango wana na Molongo avec le colonel Tili Mekasombo Omoki en chef les FARDC le colonel Ikuma également Omoki en chef de la PNC au sein de l'église Kimbangis. Derrière le Moki nous avons la ville province de Kinshasa. La ville province de Kinshasa représentée par le pasteur provincial, le révérend Kotia Mundele, Pumbalo Zambo Avalon, accompagné de quelques membres du bureau de la ville province de Kinshasa. Nous le suivons également l'excellence Montana, le président Georges Ndombasi, Banami Sato, Apaki, Kolomi, représentation Yabatou Mitsatou, s'il vous plaît. Tonton Kisa Molongo Molaïte, Molongo Mokuse, Ete Gowela Ngonga. Tonzala Misatou, Tomi Balela l'entité, et s'il te l'équipe à Robin Ngonga Mokuse. Entité, 3 personnes seulement par entité. Tous les Kamolaïtes pour être Ngongezali au Kende, Bato Bazali et Belé, Nassima, Yabankumu Taoutikotanga, Osengi Boye, direction générale des chiens chorales des dirigeants, représenté par le révérend directeur général le premier adjoint, accompagné du directeur national. Bangoana Bazali Koleka, j'étais qui direction générale de l'Écanassima et chorale des dirigeants. J'étais qui direction générale, chorale des dirigeants, MSSK, Fliki, Faki, Obandeli, chorale des dirigeants, j'étais qui, MSSK, Fliki, Faki, protocole, AFKI, Association des femmes Kimbangis. Association des femmes Kimbangis, conduite par la présidente générale de l'association des femmes Kimbangis, révérende Mwilou Mata, Kolobi Awa, chorale des dirigeants. Ce qu'on peut c'est qu'on peut remettre à l'Olengue au commissaire Maki. Chorale des dirigeants. Chorale des dirigeants. Nassima, chorale des dirigeants. Direction générale, il y a association des femmes Kimbangistes, AFKI, avec Maman Mouiloumata, Nassima Labango, Jeteki, association des femmes Kimbangistes, Nassima Labango Tolobaki, j'étais qui direction générale, j'étais qui direction générale, représentation seulement, j'étais qui direction générale, na Afki Molongo Tolobi, ma maman Tolobi, tous à la Mokuse, 4 personnes sont qui est belé, ils sont nioso, Batouane qui est belé, ceux qui t'ont banni au côté belé, t'ont comme à 20 ans. Direction générale, il y a GTP. Direction générale, il y a Scout.
Direction générale, il y a Bana Misatou. Direction générale, il y a 3 secteurs. Voilà, tous autres dans la direction générale. La parole, tous autres comme vous avez mis dans le kita. Direction générale, il y a Faki. Ma épouse et époux, il y a Faki également. Bilapé Bozoleka. Direction générale, il y a Seka. Direction générale, il y a Hôtellerie. Direction générale, il y a OPHK. Paroisse Kimbangi, c'est il y a Kassavubu. Paroisse Kimbangi, c'est à Kassavubu. Dans la direction générale, Totangi, direction générale, il y a MSSK. Direction générale, il y a Scout. Bazali à l'équipe à la moto. Molongo Mokou, s'il vous plaît. SK, Tobenagi déjà SK. SK, beaucoup de la Molongo. Tobandeli Tolobi, direction générale, il y a chorale des dirigeants. SPC, direction générale. MSSK, direction générale. Koreki, direction générale. Fliki, direction générale. Chorale centrale angolaise. Scout, direction générale. Afki, direction générale. Bana Misatou, direction générale. Apaki, direction générale. Jetegi, direction générale. SK, épouse et époux Faki. Omoki Pense Basili Koleka. SK, hôtellerie. Tobenga qui déjà. Boleka. 3 secteurs. Tobenga qui déjà bien Boleka. Direction générale, il y a Scout et Libonzo et 3 secteurs. Molongo Mokou, c'est MSSK, direction générale Tolandi Nassimaya. Direction générale, il y a Scout. MSSK, direction générale. SPC, direction générale. Gabandundu, direction générale Babongama. Commune Yakalam, nous avons une comité, nous avons la direction générale. Service des protocoles, direction générale. MSSK, direction générale, passez directement. SK, Toleka. SK, Koreki, direction générale, Tobenga qui déjà Koreki. Tozali la direction générale, Boyaki a follow le top dans la Molongo Sikoyo. Direction générale et nationale pour les autres. Dans le cas, il y a SK, direction nationale provinciale également. SPC, direction générale Tokota. Bana Yandaku, Boleka, Nassimaya SPC, Bana Yandaku, Boleka, Nassimaya SPC. Kimbagi c'est ya Bongolo. Voilà, SPC Bangola Bazali Koleka. SPC, représentation seulement. SPC, représentation. Service, il y a protocole également. Afki Saint-Denis, beaucoup de pénaciments. Voilà la cadence, il y a musique qui peut être obtenue. Nous sommes à Lombango. On a service, il y a SPC, Moyeta Boussami, la présidente du directeur général, Chico, Bangola Bazali Koleka, Nassim Alabango, direction générale, il y a protocole, Nassim Alabango, Jeveki, groupe de volontaires qui m'ont cette direction générale. En même temps, il y a Poul, il y a Kalam Boleka. Koreki, direction générale. Épouse et époux, il y a Faki Boleka. Paroisse, il y a Bongolo Tobongama. Paroisse, il y a Bongolo Tobongama. Bongolo Kalamu. Nanda
cadence ya musique bongolo kalamu tanto bengi kalamu bongolo likoloba na iziki na bango na bajele bayebaso bakomisaki bakombo biso baso na molongo wana tomoni na nsima bayeba ndima kopesa maboko na tata mokonzi ya bule association ya bavolontaire kimbangise bangwana na kati ya molongo na nsima afki saint-denis toleka na nsima ya afki saint-denis ndeto mengi paroisse ya bongolo mobimba toleka bongolo na iziki na bino na bamisusu paroisse ya makala également na bayebalandi bino bongolo makala bapaster liboso na bantite bayebaye na frère koreki direction générale ya pololo na ye mpe koreki fois tenor basege mama vuolongo azali moko ya bayebi na koreki na fois tenor épouse e époux ya faki bino mpe lokola bokota na molongo koreki chorale des enfants kimbangistes et puis koreki fois ya tenor épouse et époux ya faki toleka totangi bakombo tolanda pa ya musike po toumela mingi te na nzela wana chorale des enfants kimbangisa na nsima ya baépouse et époux ya faki tolobi makala bongolo kalamu bundu biso bato na nsima ya banganga nzambe na biso bana ya ndaku bozali kokende bana ya ndaku bozali kokende bokota na molongo wana koreki chorale des enfants kimbangistes esika mama mfuwalongo akoyembaka akobetaka nde tenor voilà pourquoi tenor bango mpe ya koreki batikali sila te paroisse kimbangiste ya kalamu bongolo toleka kalamu bongolo chorale centrale angolaise yakiza bangubu jordan bongolo kalamu makala bumbu bala endaku bongolo kalamu makala bumbu bala endaku otali ntina tolobaki tozala ebele te ezali mpona konlimite bato baleka ebele te na molai mpe obenga ngonga biso nyonso toyebi ete tozali na posa ya kosepelisa tata na biso na yango tobenda makolo totambola na rythme ya musique po bopermettre ya ce que recueillement ezwa 3 heures du temps te voilà tolobi bongolo kalamu bango wana paroisse ya bumbu paroisse ya makala elingi koloba na basoebisa protection na bino boza na kati ya molongo wana bana ya ndako tobengaki bino deja
révérend Benzenilio, pasteur Escomial, Bamboya, Bazalika le Canabongo, Maxima Bengolo Kalamu, Bananda Kubongama, Tolaki Bengolo Kalamu, Parose Yamakala, avec les révérends Koukiele Teleka. Makala avec les révérends Koukiele Teleka. Parce que Papa Simon Azalaki na biso même moral. Révérend Bukele parce qu'on met des makala. Yowana na molombo Bazali koleka. Nasima makala. Révérend Zeis na molombo. Bana bungu. Bangala bazali kopusana. Elongo na bana yendaku. Parmi les bana ndaku ya le révérend Mwanda. Le président provincial, il y a un comité mixte Bafève, mais le petit tribunal, il n'y a pas de Yerusalem. Nous y a la paix. Wanabana Ndaku, il y a Papi Ngoumou, Patrick, quel spécial. Bana Ndaku, Nassima. Gambandundu, Totieli Kete Boleka qui déjà. Famille révérend J.C. Kimbi Bobongama. Hey! Famille révérend J.C. Kimbi. Révérend J.C. Kimbi, famille Bobongama. Et le maman Nancy Koga. Famille Brazzaville Bobongama. Famille Brazzaville Belokona Bobongama. Famille Alamazani Binapo Bobongama. Voilà, vous allez dans la paradise Yamindule. Et puis qui s'est mis à tête maman, Tango Ezali a passé sa papa Simon. Et si Kazali, il y a Zali comme la mission. Ce qui t'a dit qu'il va m'affronter au misso. Au Mona, au moment où il y a tellement de peine de Sengo. Yango, attends, on continue à vous les activités. Papa Simon qui va vous gagner. Chef spirituel, le représentant de il y a 10 urbanistes. À combien de la secrétaire Oisso. Sauf maintenant, soyez bien des. Au travail des alibati. Kasi, spécialement la licorne de la Cuba. Quand on va accueillir, on a la liste d'Aïe, la Corée de Minoulé, on continue avec la liste. Ambiance, c'est sur ça, qui va dire c'est le Kassabourou. Les derniers hommages mérités à notre très cher et regretté papa, Papa Simon, Ouaouézoka. L'ami de tout le monde, le petit frère de tout le monde. Famille Azan, il s'appelle la qui vient de Jaboleka. Nassimaya. Famille de couple, on a fait un J.C. Kimbi. Toleka. Osale ya, osale semo. Mokolo ya suka, oyo ya yeko ya. Banako mituna, ya tele zali ya bango, ya yaki kote ya bango. La sepele ki ya bango. Ya yo evoye na yo na occasion nini. La circonstance nini. Ya maka, sepele ya dura. Sambe obero. Ayi nembo. Kole. Bana papa ya. Oki ya. Wana dali na kusala. Malala malala. Ote kala wamba. Ote kusabule. Asiri kusabuli sabiso. Na misiwa yawe. Kama toujours hiyo. Amima keniche. Banga wana walobi. Kofatina wasimate. Na mulongo. Bana bongala.
Lorsqu'il faut manger avec les autres, elle est là. Lorsqu'il faut compétir également, Maman Marie-Bruno a toujours été très et social. Et là, je salue la présence du colonel Tchidime Kassombo, l'aumônier en chef des FARDC, accompagné de ses collègues, collaborateurs, aumônier des garnisons de la ville de Kinshasa, révérend Kavena, révérend Monapunga. J'ai vu de l'autre côté mon capitaine Timba, Angaïe, mon salas des Elengi. Et de l'autre côté, le moti de la pensée avec le colonel Ikuma. Moi, à ma maman bébé. Colonel Ikuma, il y a des gens qui appellent ma maman comme moi chambre froide. À vous colonel, à ma bébé. Quel est mon colonel là? Koreki Oye! Allez, on continue avec la liste. Papa Kibakiste, direction nationale de la République démocratique du Congo. Fakimer. Bonjour qui est de la musique. Les amis, le gars, la tête qui m'a vu. Encore c'est Pelaka. Peut-on faire cette tête qui m'a vu maintenant? Allez, qui est maman? Fous-moi longo. Y'a beaucoup de gens là-bas sauter les canaux longo. Nalobi et Peki Samite ko défilé. Et Peki Samite a rendu votre anisoma et miso. Ah, vous allez. Moto na moto. Azali comme ituna. Le papa Simon. Na yego tiele kololo. Yeba ete. Yepe. Atiaki kololo na bato basusu. Ete mo kololo ya suka. Ngai ngala mama. Nazali ni susu na mo ite. Yange ko yela ndengeni. Basusu bazali ko kupa. Akupi. E bembe mo ni c'est avec lui de Brasil Congo. Le référent Bajikanya. Alors il a maï comme pour moi les alliés à Koyeba pour ça les lançars. Et donc ça les lançars pour les 5 ans. Nyon seront les alliés de Luka. Là de Kassabo. De l'autre côté de Bérazis. Avec la paroisse sudanise de Bungu. De l'autre côté les Pascom et des Pongolo. Référent Basilio. Aïe aïe aïe. On avance. Fondation Kinene Bobongama. Fondation Kinene. Fondation Kinene. Famille Tondo. Famille Tondo. Ceux qui veulent les quitter, c'est bien qui viennent pour Bandeli. Maman Mouilou, aïe. Papa Simon, Ouezoka, aïe. Bissot, Tozali, les Sengo. Lilo maitete qui va me kokisami. Et sembo la ba kupikati na mkolo. Wete misala la bando. Eko bota mbuma. Yanda yeko ya moko. Elle s'appelle Maman Marie-Bruno Dengenda. Elle est avec nous. Et les membres de la famille Tchèque également sont avec nous. Les membres du collège ont commencé par Moel Endani, le président Moudini Lopaouto. Et le révérend Kumbala Zambouan dans leur pasteur provincial. Dans le poulet, le président Georges Dombassi, l'excellence Montala, aïe aïe aïe, allez les petits-fils de Papa Simon, les frères et sœurs de Papa Ville la présence de l'épouse du conseiller principal au cabinet institutionnel et le président légal de l'église qui je quitte le révérend Sylvestre Solègue, représenté ici par sa charmante épouse, Maman Kizaba Bougou Jean. Hey! C'est ça. Les derniers hommages mérités. Papa Simon Kaboukiangani, après premier siècle, Papa Simon Ouzoka puisse rendre l'âme ici à Kinshasa pour que nous autres. Et voilà aujourd'hui l'église Kimbangiste, unis comme un seul homme, en commençant par la famille sainte et les fidèles Kimbangiste, les clergés et membres, amis et connaissances sont tous venus pour rendre les derniers hommages à ce grand monsieur. Le monsieur, il s'appelle le Papa Simon Ouzoka. Aujourd'hui, il est devant son père spirituel. J'ai cité Tata Simon Kaboukiangani. Tout ce qu'il a fait ici, il est devant la cour de Dieu pour répondre à ces actes qu'il a posés ici-bas. Et tout le monde les alliés, comme vous avez lobinayo, maman Kamboka lobina bouteille, c'est maman maman Salenda, et c'est que vous savez les sengo. Pour que vous allez comme une piste dans le salé peut-être une
tokozongisela bino merci mingi obanda na mama na biso mama conseillère mama Mwilu Mari Biangenda pe libota e Santo Mobimba pe na lingomba Mobimba na baninga nyonso yo toyebani na bango na assistance na bino ko banda tozwaki makambo botiki biso te bozalaki na biso elongo na moi to pe na butu. Vraiment encore une fois merci ndenge bakolobaka ke bakoyebaka moninga malamu na tamu ya pasi na oyo bosali po na biso tozongiseli bino matondi mingi soki po na programme ngonga soki ekoki tozali kolongwa na mboka Kisasa po na kokende na mboka Nsala esika tokokende kotika nzoto ya noko na biso yaya na biso mwana na biso to tata na biso mokolo ya lobi mardi nde tokotia nzoto na mabele na mboka Nsala kozonga na biso eko dépendre esika tozali kokende soki tokutani na mokonzi ya bule bongo tokoya kozonga na mboka Kisasa. Encore une fois vraiment merci na batonio soyo bayaki ko assister biso na ba makamu bande bandaki na yango tokoloba boye biso tokokende tokosimba nzela tokokende kasi bandeko nyonso yo balandi biso bazala presete ya kokende po service ezali oyo ebongisaki kamwa mai ya pamba oyo bokoki kozwa na sima na biso na kobosana te ko remercier pe tata Nzambe na ndenge abandaki makambo yango ne bandeli ti suka na kimia na yango totondi bino botondi na kombo ya libota mobimba. Merci mingi tata ya mwana pe tata Molimo Santo papa malobe zangi biso malgré te boloba na biso à chaque circonstance bele matondo ya solo bokabwana nzoto kozalaka pasi bakosenga kabiso to se préparer spirituellement parce que to yebite loko ni nezali kozela biso derrière la mort. Nzambe na ngai mwana na bino asalela kibino na yebi libota oyo ba parents na ye batiaki na nzela na yo papa Simon Bimbangu Yesu papa makasi zangi biso to bimisaka mai na misu pamba te toyebaka te bipai tokokendeke tango ozali en bonne santé ozana makoki manso ya solo na tango na tokobosanaka yo Nzambe okeli biso mais yo lakisaka biso ke ozali le maître de temps et des circonstances mayele na biso ekosilaka soki likambo ekoyeli biso ozala riche ozala pauvre mwana muke mukolo biso bonso ya solo ndenge kolo Yesu yo lobaki ndako ya tata na yo ezali monene yo okobanda koya kozwa biso moko moko lelo ezali tour ya papa Simon wa Vwezoka ya solo biso totikali mais nyonso ezali koleka wa ya azali komona biso ndenga animateur azali kolobela yango biso tokomona kate pamba te totondi na mabe moyen tomona ezali koleka derrière la barrière ezali te yango na Nzambe na biso mission ya mwana na yo comme un diplomate azali accrédité à l'étranger ce qui mission na ye kuna esili bazonga ka na affaires étrangères yepe mission na ye esili azali kozonga lobi na source oyo biso nyonso tokokende malgré mingi tokondimaka yango te kasi likambo nyonso elaka na ntango na yango kokufa na kombo ya Nzambe ezali esengo tala esengo ya bana no kati na esika oyo tobosani nde ezali likambo ya liwa esengo na ye bandi awa na se ti kuna azali kokende
tikete likambaliwa interpeller moko moko. Tolo bakate que ça n'arrive qu'aux autres. Ça nous arrivera un jour, tous. Yangwana papa, merci. Nanyoso saleli biso. Nzoto nabandeko biso nyonso toza kokende na nsala. Nzela ngo etoni na mikakatanu. Pe biloko tokotambolaka nango mundela sali. Pona ko faciliter biso, me lukelaka biso mindondo ebele. Yango tokobenga kabino banzambe na biso bozali boso. Botikala pe sima. Pambola bana no baye kosunga biso na likambo ya munene po muninga malamu na tangu ya pasi. Boleka liboso ti lobi na dernière demeure na ye binonde botambusa biso. Tosengi bobele mapamboli na bana no nyonso oyo bamipesi toute la semaine koya ko consoler maman ti na lelo yo ya mwana papa totondio tokumisi yo tikozwa lokumu oyo ekoki na yo na yebi ete yo mokonzi ya bule ozali kozela nzoto ya mwana na yo. Bozala na biso journée mobimba eleka ndenge bino bobongiseli yango na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Toka ni malamu Ingeta mama. Merci Faki.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.